bande ko babolingo bino muto mesana bolandanga nzamba pa mola bino partout bozali lelo nazoleka pona nasala témoignage ya bana oyo bazana misala mabe ya ba mama oyo batikala na bana ya misala mabe nini eza koleka bandeko bolandanga na bokebi nyonso nzambe azala epana bino bandeko exemple azopesa lelo exemple eza ya mama moko ya moluba komoneka pinga naloba ike bomona mikolo na opesa ba exemple belé na opesa bino ba kombo kaka kombo euzande yango te pona ko bomba kolo likambo mais na ko yebisa bino ba témoignage mo eza vérité sauf kombo nde euzande yango te nzambe pa mola bino bandeko na ngai na ute ko yamba mama moko ya moluba mama wana azaka na mobile na ye ya mukongo to ya mutabandundu mais lokola baluba balingi ko ba na bango na bango mama wana tikai mobali wana ako rejoindre moluba mama wana aina mwana emoko azaki bien parce que mobali na liboso wana azaki na ye bien akiko zo moluba moluba wana tango ye akina misala mabe abebisi mwana ye oya kutaki wana katandako mama wana sa koyeba baboti sikoyo mwana mususu na ndeko wana moluba tango mwana bani kopusana mwana wana oya liboso ya bebisaki yepe abebisi oyo ya wuti obota na mama donc mama akomi na mibale ya misala mabe fin de compte nzoka nde mobali wana atrompaka mwasi wana mobali wana azaka na peut-être marié a continuer makambo na ye bana bani kopusana ngaba muke kokola mama wana ne beglize akendaki akokutana mama ope peut-être ayina misala mabe ayebisi abi mais non bana oyo baza misala mabe te baza misala mabe te baza misala mabe mama asolo na bana ti oui bana baye koloba ke non effectivement likambo lobaki eza ya solo mama sali nini afuti tike parce que lokola za moluba vraiment ça ya nzambe pona ye moluba mama afuti tike ti na kisasa pa walesa akutana walesa wabina ye mais non yo muto zona kindoki bano baza bindoki te bana baza bien mama lui bon likambo te atamboli pa basel na nzambe moko asuki babine mama zonga na France soko zongi kuna nzambe akotini la oyo ange mais ange wana akoya na ndenge ya bomoto soki aye akobikisa bana oyo akobikisa pe na yo mama na azwi avion azongi mama na azeli mama na silisi mabondeli eloko moko te moko mosusu mama na alotinga nazobondela po na ye deuxième fois mama wana alotinga nazobondela po na ye troisième fois mama na nzamba ye kopesa ye selo oyo yazoloba na nga po nde nazoloba na bino boye pa zolanda ngai abi na nga te papa nzamba ye kopesa nga na Job 33:24 elobi nini na Job 33:24 Dieu a compassion de lui et dit à l'ange délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. Maman va comprendre ta vie, mais c'est quoi? Jour nous comme Dieu ne laisse pas ses enfants. Attends na YouTube boy à moninga. Azu numéro de téléphone. Mais azu bateki ndi ba trouble sei maman azu bateki ngana na France. Jour mo kanza ma toucher maman na benga. Ay papa pasteur ngawi ngai ma sœur. Abi mais oza mboka ninga bitenga za na France. Abi nzamba zo lokumo. Ay papa na besoin urgent pour na bana mi balé baza ko beba. Mama kapinga il faut y remonter ngai. Na bine bon maman en tout cas oza na chance passer na voyager te yaka na bana. Maman na ina bana to soro na bana na tuni bango est-ce que bolingi musala wana continuer. Babi te to ni na bisongo te. Olingi te yoza na grade ni kuna za général. Bongo yoza na nani oza za suki lieutenant. Kuna oza na âge ni onga za suna 95 ans. Bongo oyo za na 60 ans kuna na moda ténèbre. D'accord.
alo makamni bo sala kuna mama ah mama na ndako to tilaye nini anti prière comme ça soit au sambe la zolo ba au nom de Jésus au fait et ça on le côté batu oya biso su ba yeba kiti na kuna na avion to va na biso na ndako bo muna mama kuna zo sala prière na ye au nom de Jésus au nom de Jésus so so chile ka anti prière nyonso asala ka wana eleka na ngote bande ko nga Bible na biso boye na Marc 3:25 une maison divisée contre elle-même cette maison court à sa perte. Une maison confrontée à des luttes internes, cette maison ne peut pas rapporter une victoire parce qu'il y a une porte d'entrée. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient, il sema la mauvaise graine, livrée, et s'en alla. Surtout dans la parabole du semeur, l'ennemi vient, il ravit la parole semée dans les cœurs du croyant pour croire, à croire, on sera sauvé. Mais dans la parabole de livret, là maintenant, il vient, il sème une mauvaise graine. Alors, surtout qu'est-ce qu'on a parabole de graines de Seigneur Vebalobi, qu'on a maintenant une décision, il y a attaquer na katia ndako, na katia église, ba comme infiltrer. Un chrétien doit avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. C'est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes. Notre combat est contre les esprits invisibles, les esprits incorporés dans le corps de certaines personnes que nous côtoyons. Sikoyo, bana babengi bayibisi mama yebisaka papa c'est pasteur Jacques aya kaola la kao. Bana obaluklaka bakamukaka bakote base belé. Pona ni babité soka yikola la soka sali prière, omo batungisaka biso te. Mais sikolo kula sola la wate, abaso tungisaka biso. Mama benga papa sali sanga. Ngabini na papa ya kola la tamaka bana balobi nga bona zoya. Na ba 4 mois na zongi, na sala ngo 2 fois 3 fois. Na bisi mama ke ola na yo, biso sala ba prière awa. Il faut suivre parce que bana tango longo bango loko wana miswe kama les mêmes jours te. Baba no yako déranger bango mikolo nyonso ke oh boye. Pardon. Alors, mon comme soso maman na vai na bana azo so na bana. Bana ba yebisi abi mama omoni pa omemaki biso pa pasteur Jacques. Abi ay me biso to yebi pasteur Jacques avant yo oyeba ye avant to kende kuna. Maman lobi quoi? Abi biso to yebi déjà avant yo oyeba ye. Eni ko bani. Abi te biso kende kuna 2 fois to kenda kuna poto boma ye. Tant to zongi to fani quelques mois batindi biso sukuna to kende ko boma ye. Si on est dans le banayo, il faut que les sous-sukuna, il faut que bombaye. Maman lui mais sobo bomi nen dans salis ako salis abiso siko. Abi hotel ko la biso azo prier pour la biso to kendete mais ba musu nem to ba okende. Nzambe passer. Bande ko nga tango bino zo mona ka bazo combattre ngai na ba vidéo ti ko bima. Oh, il a tenté de violer. Ngana âge oyo ngaza passer na na âge oyo ngaza la force ya ko violer moi si. Soko ndeko bino to tshaka ba commentaire boza ko pêcher na ninga osakana te. Un certain groupe de gens batali ndenge na zo délivrer batu, batali ndenge na zo te ya liloba na ndinga bosolo, babandi ko luka ko salir ngai. Mais soki yo oza mwana nzambe ya solo, oye ba déjà que bato ba sa aventure. Moko alobi toye ayebinga soki na 2006 maintenant à 12 ans alobi na draga ki. Mosus depuis 2016 bazo sala ba biloko moko soki olandi wana oza moto za lilobate. Jésus amonaki passe ya ndenge na ndenge même famille na ekutu balinga ki ete. Donc bino bolandaka bato wana tena obacha ba commentaire bolandaka te liloba ongaza koteya. Mama wana sikoyo abandi ko banga na minute na zolo bana silpa zolo ndangai peut-être pas zolo ndanga pasala ndanga tinelo. Mama wana sikoyo bana yokilanga mawa ke bakoya ko bomba ngai. Même si maman plairait pour tes enfants,
plaire pour tes enfants. Ko lela pona ngate ko kama pona ngate. Yo o bangi parce que ba yebisi yo ngo sikoyo. Mais ngada mesana bituma na maser. Bituma neza na monde à ténèbres et qui tatina monde physique seconde derrière. Surtout mikolo na ba attaque moko oskanate, c'est pour ça que j'ai demandé aussi à mes disciples de prier aussi pour moi. Parce que ba attaque est commis débordé. Ba bi misala ba vidéo, ba sala ba nini, ba kosabino. Ba zolo ba n'importe quoi. Mais bande ko ngai mikolo yo na kotaki na ordinateur na zuba dossier à batouana na ko répondre bango so mikolo ezoko ya. Alors je dis prier pour les enfants. Maman wana na minito yo mama kapinga afadi kota ba corbeille kuna suba nini aza bien azo sepela mwana wana ba kuma wayeba malina nzambe. Mais eloko ningo yebisa bino ba mama bino toza na bana wana ya misala mabe. Tango na zoyo ka bino nde bozolo baka ezo pesa nga pasi na mawa. Na kati na bino nyonso musana bino nzamba la kisinga boye nzamba la kisinga mutona ndoki. Vous avez des problèmes même na ba pasteur. Mususu ayibsenga alungu na pasteur yo ndoki akimi na pasteur obo ayepa ibo akimi ayepa bo akimi bande kunanga basi. Bano bozana bango. Bango doit sala bino ba aventure. Surtout mama musu na zana yewana oh la 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 na musala bango nso bandoki famille bango nso bandoki bande bango nso bandoki. Eza mawa. Bana wana ozana bango bandoki baza suna tina te ba yaka po basala non bakoye na bo bavandi bazolia bazosakana mais po basala yo mabe bana o bazana ndako parce que sona bango bana o bazana 15 ans o bazana 8 ans bazana 7 ans mais non na butu bazana âge wana te. Moi no moi si mutako comme mbali no butu moi no mbali yebta kuma moi nini na mbali no butu donc bazo salo ba vantir bakamati ba bombarder motu na yo parce que ozana casque de salité. Il faut botanga na Ephésiens 6:17 balobi ka casque de salité on casque de salité za nini. Alors yo na problème ozana on ndako okozana jamais na casque de salité c'est pratiquement impossible. Alors qu'est-ce qu'ils font bako bombarder motu tant ba bombarder motu bakoti biloko o ezanga tina kati ya mutuna yo babandi ko peso ba rêve moko ezanga tina okomi ko vivre l'air nyonso mona razona kisasa air nyonso mona zo ko nager na mai air nyonso mona vandi place à salité donc bazo sala yo ba roma wana na bango. Alors okomi ko zo ba problème auzu bango balingi yo zo ka toujours ba problème. Alors eloko na remarqué bino ba mama tango za na bana no bazana misala yo yebi ke bana no bazana misala mais tango ko papa ya misala na nzambe boni ko bomba. Oh papa nalingi prière pour na mwana nga. Oh papa nalingi prière pour na mwana nga. Mais mwana za kubeba. Oh mwana toto mama soko lingo bika toke na ba vérité ngaza prophète te ngaza pasteur. Nini za ko leka na bana kulinga te bima na mwana ngai. Oh te papa kuna babisa biso mwana za kubeba. Est-ce que yo yebi te mwana za kubeba? Bande kunanga eloko ya mawa yango yo bana babotami awa baz a priori bakoko yeba makamwana ya sorcellerie te mais za mawa. Mama musuna yebi wana mobala kimi bana 6 bango tu bandoki. Na yima mama mususu awa soki na Allemagne bana 4 bango nyoso bazana misala. Mais fais de compte bande ko ngai. Fais de compte bande ko ngai. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ba mama wana nyonso oh papa mobali langa mtautiri ko bebisa. Basi mususu a bebisi bana mobali atali que non je peux pas continuer dans cette maison mobali akimi. Mais bango nyonso bazuya kaka onga mobali mutabebisa ki. Onga mais tango tala mama ngoboye. Mais za mama mingi. Alo bande ko ngai vraiment nzambe apambola bino. Ba mama oyo bazana bana wana na pesi na sengi na bino force et courage. Bon lukate bana no bakoma ba 18 ans, ba 25 ans, ba 30 ans parce que tango azamina no mineur azana na disposition na yo. Mais tango akomi na ba âge net ya ba 25 ans, 30 ans ça devient difficile akoko bimana ndako akozwa ndako na kofutela. Bon soki akbimi akikozwa ndako na ye ya kofutela. Soko zala mwana moko azana misala mabete yeba ke un jour akoboma ye parce que bazana na kamokote. Ndoki ya motema malamu ma sœur, mes sœurs azate. Ndoki ya motema malamu azate. Sataniste ya motema malamu azate. Donc, ce qu'on a bana wana, c'est le moment où yeba, au même une église, au benga pasteur,
ayeba soki bako sa nini parce que tant bazana bango bana mike bako ndima kete biso lingi na biso misala te neti bana wana mama kapinga ta wa bango babite papa biso to lingi na biso te to lingi misala ngwe sila alors ndenge ne lekaka ezaboye nani omutayaka ozwanga na butu ye mutazolo balanga boye ye mutazosala nga boye ye mutalo sala mama boye ye mutalo boma mama ye voilà donc soki omoni yoza na misala mabete ba pesi mwana yo kindoki yeba ke bazolinga ba boma yo ba pesa kindoki pona ba blague te pona osakana te yeba ke solution na bango bit na bango zanini ba boma yo alors bandeko kebaka soki nazana exemple bele do mikolo yo soki téléphone et aussi là mon boulouté na opesa bino même 10 exemples même 20 ezebele so na sisi oyo nazana mususu lisusu naza ko pesa wana so za choka alors bandeko na ngai bino ba mama so ki na église bana ba vanda pa musu mobali pa musu mwasi pa musu bima na église wana ozo protéger mwana te pa yo ko vanda pa mwana no pa ko vanda pa mobali ko vanda bo vanda bino nyonso place moko ezali te otiki mwana okilo pesa kaye et puis ba mama foye bake église ezali place ya kolia te soko ke na église wana basala biloko kolia bima na église wana kende pa mususu il faut koyeba ba définition église eza place ya kolia te église eza lieu ya koyoka parole na prière eza e place ya kolia te soki yo ke na église otikaka mwana aliaka yo po ke na koliaka yo ba ko bebisa yo te parce que mukolo mais mwana za fragile. Et tant que babibisaka un esprit, babibisaka boité, oko sutuka mwana sa beba. Donc bandeko na ngai na pesi no témoignage oyo yo nto sambela makasi. Il faut yeba ke bakani la kayo. Yo moko yo kindenge bana balobi ke batindi bango pour la première fois ba yobomangai, batindi bango pour la deuxième fois et puis bango misale sili même albi baninga na biso ba koya. Donc batika raté. Donc elinko lo bake yo pe mto sambela ka nzambe na ndanga solo oza pasteur te mais kuna pe bakani la kayo bayaka osala tout pour basalo mabe. Donc persévérer dans la prière sans prière et loko musuzate to soko bunda balobi le combat est spirituel. Cela veut dire que ce combat est éternel et invisible. L'ennemi te voit mais toi tu ne le vois pas. C'est pour cela que nous sommes obligés de prendre nos armes que Dieu a mis à notre disposition pour combattre aussi cette bande de voyous. Donc, bah, arme en gros, Ephésiens 6, autant que 14 et Tina 17. Alors, bande de Konangaï, vous avez un numéro déjà 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Voilà. 06 51 03 92 89. Bandeko Nzambe Apambela Bino. C'est le révérend pasteur Jacques Dinabanza. Merci beaucoup. Au revoir.